bolimbisi bandeko na ngai video ekatanaki appel moko ekotaki olena tika na ngai yango kaka le nalingi nakata ngo nzoka na yambi yango nde ebebi ekatisi yango tozokontinue kaka po tosukisa nakoki koefase te donc na temps mingi te yango nazokontinue yango tokontinue makambo oyo papa biso azoexplike namoni naobandela yango naobandela yango na ebandeli mpona bato mosusu oyo baolanda video oyo ya liboso te po bamisusu bazala bongo balandi ka deuxième video ya liboso balandi te tobandi na video ya liboso tolobi deja oyo tokokaki koloba kuna oyo eza deuxième video nde nazokontinue yango mpo ekati briske paere olena fina moto azobenga fai na rejete appel nga na yambi donc yango ekatisi nga video oyo vraiment na regrete makasi me naboyi mpe kobandela zero mpo temps eza mingi te yango wana na bi tokontinue nazongeli place tosukaki na video wana maloba oyo papa na biso alobi tozongeli yango comme ça tokontinue mpona explike ndoto nalotaki bota ya tata mbote mingi lelo tozali le 12 septembre ezali mokolo oyo tokanisaka kokangama ya koko na biso Mfumu Mbangu. Ezalaka le 12 septembre 1921 kasi na mpona mwa moke nalingi naloba boye ye abandaka mosala na ye le 6 avril 1921 abandi mosala le 6 avril abandi kosala makambo ya ndenge na ndenge ya makasi oyo ekamwisaki mokili me kasi ntango tokomaki na mois de juin babandaki deja kolokisa ye mpo ete bakanga ye arrestation ya liboso erataka mpo ete ntango na ye ekokaka nano te nde na nsima na yango ye ayaka kobunga akotaka na zamba mpe akomaki kosala nyonso na zamba me ntango tokomi na mois de septembre banzelu ya tata baye koyebisa ye ke esengeli na yo obima mpo ngonga na yo ekoki obima bakanga yo oyoka pasi mpo ete baoyo yo ozali kobundela bazwa bonsomi na yango na limema nyonso ye andimaki bosenga ya tata le 10 avril amonanaki na mbanza nsanda kuna asalaki discours ya molai mpenza apesaki baprofesi ebele mpo na mboka na biso mpo na afrique mpe mpo na monde mobimba nakozongela yango mikolo ekoya mpo na kotala lolenge kani baprofesi oyo tata abimisaka ezali kokokisama mpe na suka alobaki ntango na ngai ekoki mpo ete nakende komimonisa epai ya mindele bakanga ngai bakoyokisa mosuni na ngai pasi me kasi bakolonga molimo na ngai te mpe ya solo mpenza le 12 avril bakangaki tata asambaki na mois d'octobre bakondanaki ye d'abord à mort me bayaki kokomue peine na ye en prison après perpétuité et aux travaux forcés nde kolongwa alongwaki ntango bakondane ye bamemi ye na prison na mboka ya Elisabethville oyo ekoma lelo Katanga mpe kuna na ville ya Lubumbashi ya solo mpenza tata ayokaki pasi po ete akutanaki na mipakatano ya ndenge na ndenge mikolo nyonso esengelaki babeta ye 120 coups de fouet chaque tongo mpe chaque pokwa na nsima ya kobeta ye 120 coups de fouet babandaki kosopela ye mai ya mungwa mpe na nsima na yango esengeli alata ya elamba mpe akende kosala mosala ye abandaki kosala mosala na cuisine kolamba me eloko ya kokamwa ntango nyonso babandaki kobeta ye abimisaki ata litanga ya mai te abandaki kolela te ebandaki kosuka kaka bongo bosili kobeta bino kutu bozobeta ye bokoyoka pasi mpe asilisi na ye elamba na ye abandaki kolata ya baprisonnier babandaki komona te esika nini ye abandaki kosokolela yango me ezalaki mpe kokoma salite te biloko na ye ya kolia ye abandaki kolia biloko ya baprisonnier te me ntango nyonso mesa ebandaki kouta likolo ezali kokita na se
ba anzelo abandaki koyela ye biloko mpe abandaki kolia ya solo nzoto na ye ezalaki ya kokangama me molimo na ye lolenge na lobi ezalaki kosala motindami nyonso ya tata po ete aréussir mission na ye esengeli asala sacrifice soit sacrifice ya nzoto na ye soit sacrifice ya eloko moko boye mpo na papa Kimbangu esengelaki anyokwama pendant 30 ans po ete ngai na yo tozwa bosomi tozwa indépendance d'abord politique et puis indépendance spirituelle ye kozala na ye na prison afandaki kaka bongo te atako azalaki na prison me abandaki kotambola babandaki komona ye bisika ebele monde mobimba Afrique mobimba oyo ezalaki na ntango ke bazobunda mpo bazwa indépendance balider politique babandaki kokutanaka na motu moko ya monene alati liputa kaka description ya papa Simon Kimbangu makambo oyo nazoloba ezali ya likolo te eza alerte te eza ya kofonde te me ezali na bapreuve bato bazali bakoma yango bato bazali batémoigna yango baoyo bazali kaka bakongolo te me bazali mpe baafricain donc papa Kimbangu abunda mingi mpo na libération ya Afrique mobimba kobanda na Maroc oleki na Éthiopie oleki na Soudan oleki na bamboka nyonso ti na Congo Kinshasa yango ezalaki bitumba na ye abundaki mpe alongaki po ete ti tokóma na 1960 bamboka mingi ya Afrika ezwaki bonsomi bamosusu bayaki kozwa yango na ba 75 ezalaki grâce ya souffrance et sacrifice oyo tata oyo asalaki nakotindela bino photo ya mokanda oyo bato ya mayele bakoma basalaki baétude wana bavérifiaki ke ya solo tata Kimbangu alitaki mpona Afrique nakotindela bino mokanda bato ya mayele mosusu professeur Sabakinu Kivilu na professeur mosusu kaka ya Congo mpe bakomaki donc esengeli na yo na mokolo ya lelo puisque ezalaki ntango oyo tata andimi ye anyokwama mpo ete ngai na yo tozwa bosomi yo bisika ozali kanisa eloko nini yango ekangaka bomoi na yo eloko nini yango enyokolaka yo nini yango ekomisaka yo lokola prisonnier okokaka kotika te to okokaka kozwa te maladi nini yango ekanga yo ntango molai bapasi nini yango ekanga yo ntango molai mpe benga tata mpo ete aya na mokolo ya lelo lolenge ye andimaki anyokwama mpo ete biso tozwa bosomi aya azwa pasi na yo azwa eloko oyo ekanga yo na moniololo ntango molai azwa eloko oyo etongisaka yo ntango molai mpo ete alibere yo yo mpe ozwa bosomi yo mpe ozala libere yo mpe okoma libre lokola bato ya Afrika nyonso bakomaka libre lelo ezali mpenza mokolo monene mpo na biso bayindo lelo ezali mpenza mokolo monene mpo na biso bafilika ezali mokolo oyo mpenza esengeli tata asala oyo olingi benga ye akosala akoyanola yo mpe okozwa liberté lolenge yo ozali kosenga yango tika ete lipamboli ya batata na ngai ezala na bino. Voilà, toyoki biso nyonso lolenge papa na biso auti ko expliquer wana ndenge expliquer alobi le 12 septembre. Donc le 12 septembre on sait que eza mbotama na ya botama le 12 septembre et puis le 12 septembre nde papa biso expliquer ezalaki jour oyo ezalaki fallait bakanga ye donc ezaka mambo ebele wana me biso toyebi ete eza mokolo oyo abotamaki le 12 septembre touti mpe bamama Angèle mpe balobi le 12 octobre eza jour oyo papa Simon Kimbangu aliputa akufaki oyo ya veste abotamaki donc nzambe azala na biso tosuete bino olandi première partie te landa première partie po oya kokoma na deuxième partie siko na ina lobela likambo ya ndoto nalotaki nasi ekoki kokokisa ba 10 jours mpe kokoka ba 10 jours nasi ekoki kokoka banda nalotaki ndoto wana ndoto yango banda nalotaki onti sikoyo ezotikala ngaka na motu ezolongwa te epuis ezalaki vraiment genre ya bandoto oyo ezalaka ke te ndoto oyo eza langage moko nzambe alobi na ndoto oyo yango nalingi na partage na bandeko nyonso surtout bakimbangiste bao bolandaka nga bao bokolanda nga soki bocomprendre nini na ndoto oyo soki bokoloba nini na likambo ndoto oyo mpo tocomprendre ndoto oyo nga nalotaki ndoto nga nalotaki ezalaki nazalaki kobondela nafukami nazobondela bandeko na nga le nafukami naobondela na comprendre kutu te soki mpe pongi eyibaki nga na oyo bakafu ya pongi eyibaki nga
na se retrouve na Congo. Na se retrouve na Congo, ba garçon mo mibale na yebi, ba bengi nga. Babi na nga de yaka koyoki te. Nga na binini. Babi na nga papa Diangenda akufi. Nga papa Diangenda akufi. Oh papa Diangenda akufi. Nga lobi nga bi oh. Mais papa Diangenda akufi su ndenge nini. Ezaki ndoto mo lokwa réalité, lokwa réalité. Nga mais papa Diangenda sa kufa déjà banda kalati. Papa Diangenda déjà sa kufa kala. Ba garçon bakamo babi oh papa Diangenda akufa nga na bi oui. Papa Diangenda akufa déjà banda kalati. Ndeni bolo bananga su papa Diangenda akufi. Bon mi bayi batalani babi oh. Bungu nani akufi. Toyoki ke chef spirituel ya Kimbangise akufi. Ngabi chef spirituel ya Kimbangise o naoki ke toki ka akufi. Yo na papa Diangenda ti. Chef spirituel ya Kimbangise yo na papa Diangenda. Yo na akufi biso toki ke chef spirituel akufi. Bamunga na bi ate mambolo ba bo comprendre loko te. Papa Diangenda sa kufa kala. Kale nazo tika ba garçon na longwa place bon bazaki na moni batu mo mibale bazo leka na ba mibali pe bazo sepela akufi papa Simon Kimbangu kiangani akufi bango balubengaka ye nzambe nino akufaka akufi ndenga za wana akufi bazo sepela balekani oh bomunga na bakasona totalani ngabi oh papa Simon Kimbangu kiangani akufi ba garçon na babi oh biso tolo ba papa Diangenda mutakufi nde ezande mutu mususu donc nando tonza ki c'est comme si batu wana mibale onando swana bango na yeba na bango onde ba yebi kutu makambu ya papa Simon Kimbangu kiangani te bon ba yebi kaka papa Diangenda mutazalaka chef spirituel na kamba tilelo pardon na Kimbangise tilelo ndemba mo bango bakamwe babi oh papa Simon Kimbangu kiangani nani yango wana lisusu bamonga na biye papa Simon Kimbangu kiangani ye wana mutu azaka chef spirituel na moment o na kamba me balobi mona sukuna bato papa Simon Kimbangu kiangani akufi bato ebele na Congo bazo sepela akufi omoni basuki bakimbangise basuki bango balubengaka ye nzambe babengaka ye molimo santo siko ye wana akufi te basuki mbamu siko ngabi papa Simon Kimbangu kiangani akufi nde nini wana mbala moko ale batu mususu na ipsi bino na Congo batu mususu baoki mawa kaka me namona batu baolela te batu mususu baoka kama nde papa Simon Kimbangu kiangani akufi baoki mawa me bato ebele basepelaki basepelie maloba na bango baoloba kaka bango babengaka ye nzambe bamoni siko akufi basuki te basuki na bango ndenge akufi bongo basuki kasi nazotala ka boyenga bi papa Simon Kimbangu kiangani akufi su ndenge nini akufi nazokama po nasusumuki ndoto nafukami nazaki afukama obondela ndoto nini naloti baloba papa Simon Kimbangu kiangani akufi na ndenge nini na bandi suko bondela na bandi na suko bondela mamo pa nazongi su place yango bandeko nanga nazongi su place yango pendant na obondela mbala mona se retrouver na yebi te soki pongi ezoyibanga so ndenge nini nazongi su place wana na Congo eningani papa Simon Kimbangu kiangani akufi wana ezongi deuxième tour papa Simon Kimbangu kiangani akufi bato ebele baosepela babia babengaka nzambe akufi siko wana siko nga na ye siko puissance nguya mo makasi na bandi koloba bandeko na nga le na oloba mongongo na nga comme si nde na oloba mongongo na nga ezoyoka na Congo mobimba maloba ni baoloba na oloba na nguya nyonso nandi koloba bino bozo sepela bozoloba ke papa Simon Kimbangu kiangani akufi bozokosama nzambe akufaka te bomoni papa Simon Kimbangu oyo aliputa bato balobaki ke akufi me oke akufaki te ye wana kaka
azalaki papa diangenda ye wana kaka azalaki papa diangenda bato bobandaki kolobake papa diangenda akufi mais papa diangenda akufaki te ye wana kaka papa Simon Kimbangu Kiangani lelo pe lokwa bozobake papa Simon Kimbangu Kiangani akufi boyebake azali na ye po nzambe akufaka te nzambe akufaka te nzambe akufaka te azali na ye bokomona ye kala te bokomona ye akobima bokomona ye wana na kamba bokomona ye kala mingi te bokomona ye azali na bomoi papa diangenda akufa te papa Simon Kimbangu akufa te papa Simon Kimbangu Kiangani pe akufi te nde boyolo bakufi akufi te aza na ye na bomoi aza nde na nzoto mosusu na moma oyo na kimosuni aza nde nazoloba kasi na nguya nyonso na oloba bato bazoyokanga na bato mosusu bande kosepela batelemi bazokomprendre te bakomi koluka koyokanga nde nazoloba na bango nde esika nayaki kobima na ndoto wana bandeko na ngai le na susumuki ngabi nzambe nango makambo nini naomona antuka journal bana bande komituna bakestion ngabi ese papa Simon Kimbangu Kiangani akoki kokufa nakamwaki vraimen bandeko na ngai nde jour yango journée mbetungise nga nde namonaki bongo mpo ezalaki te ke ndoto na loti ezaka nde nafukami nazose retrouve bongo na Kinshasa nde après na Congo bon nayebi te so Kinshasa me na Congo kaka bagarso mibale oyo nayebaki nde bazalaka na Congo na Kinshasa bandeko na nga après toyei kokoma namonaki yango pendant ke naobondela na prière ya 21h pendant que naobonda na prière 21 na monaki yango après toyei kokoma na tongo nango na bengaki bandeko oyo tokoki kobondela na tongo wana vers ba 6h tozobondela na bandeko wana le tozobondela bandeko na ngai napesi bango sije yango mbala moko emataki nga napesi bango sije nga bi lobi pendant que naobondela namonaki ndoto moko ke nakendaki na Congo na ndoto na nga nakende na Congo na explique nde na explique bino na explique bato wana nga na bito bondela toloba liloba moko nayebi te soki papa Simon Kimbangu Kiangani akokufa ou bien eza ndenge nini mais ta mosusu kufa na ye ekozala po congolais azoyoka te soki akufi peut-être ekobenda makambo susu oyo ye alingaka te ekobenda yango su mosika tokosufri lisusu makambo oyo elingi esalama siko na génération na biso tokoriske ekende mosika esalama na génération mosusu yango wana tobondela nzambe ayokela biso mawa soki eza na mokano na ye moko ke papa Simon Kimbangu Kiangani atika nzoto oyo abomoto oyo po akende na nzoto ya molimo atravailler dur et puis mutu mususu alata nzoto mususu po asala lisusu akata makambo tolobaka nzambe asala oyo eza malamu bandeko na nga tobandi kobondela ngabi na mutu abondela nde Saint-Esprit akokamba ye bandeko ngale na obondela maloba nini na oloba nabi papa Simon Kimbangu Kiangani kotika biso te papa tala bapasi na biso tala mikakatano na biso eza lokwa nazosadrese ka na papa Simon Kimbangu Kiangani nazoyebisa papa Simon Kimbangu Kiangani soko moni ke po otika nzota mosuni wana na kibomoto na nga na mayele na nga bomoto boye na obondela bongo ngai papa Simon Kimbangu Kiangani soko moni ke eza malamu otika nzoto oyo bomoto oke na nzota molimo po o travailler dur papa sala yango po eza mokano nao mais soko moni ke ozotika nzoto oyo bomoto po biso bato bana na yo tolingi koyokela o te po biso bana no tolingi kotambola na via masumu po biso bana na yo tozokoka kondimela yo te papa limbisa biso papa zala na biso tozozela okata makambo na bandeko na nga pandake nazoloba maloba wana non nayebi nde nakoki koexplike bino te pandake nazoloba maloba wana naye komona na senti porte efungwami kobalusa na balusa elongi nga na senti porte efungwami na balusi siko elongi na nga nazalaki akofukama na likola mbetu me nafukama boye likola mbetu mbala moko na senti porte efungwami na balusa elongi na nga kobalusa nazobalusa elongi na nga namoni ke porte moko boye mutu efungwami namoni ke eza na ndako na ngai te na chambre na ngai te do vision namoni porte moko boye efungwami quelque part porte yana efungwami lere efungwami namoni mutu moko akoti alakisi nga mosapi esika nazalaki na mbetu ndeka na baluki boye namoni balakisi nga mosapi balobi ye wana
mutanga lobi ye wana fongoli siko porte boye akoti mbamo abi ye wana ondie bato musu bazalaki siko na nsima ondie azalaki na bato musu na nsima ondie ye nde mutu wana ayaki kolakisa bato place nga nazali me nasantaki te ezalaki na ndenge mabe to na ndenge malamu me ezalaki pandake nazoloba maloba wana pandake nazoloba maloba wana nde namoni porte efungwami mutu akoti alakisi nga mosapi alobi ye wana alakisi siko bato mosusu me bato wana mona ye bango bamikotelaki te ye akoti na liboso ezalaki mutu moko azalaki mpe mbinga boye mutu mwindu akoti alakisi nga mosapi abi ye wana nga wana nga naobondela boye bandeko na nga na ndoto te naobondela boye na santi porte efungwami na balusi elongi natala esika porte efungwami nde naye komonaki ezalaki porte oyo te naye komona ezalaki place mususu efungwami me balakisi nga mosapi nde nazalaki ofukama balakisi nga babi ye wana mutu alakisi nga mosapi abi ye wana donc azopresente nga mpa bato mosusu ye wana me nayebi te alakisaki nga na ndenga mabe to na ndenga malamu bato oyo bandeki kolakisa nga mosapi bazalaki bato mabe to bato malamu oyo anda olakisa nga nayebi te me ezalaki pandake nazobondela nazolobake papa simokimba okiangani kotika biso te kotika biso te soki eza mpona bolamu na biso Congo eza mpona bolamu ya mokili mpo papa simokimba okiangani aza mpona mokili mobimba ozomona soki eza mpona bolamu na mindele baomona papa simokimba okiangani azobimelaka bango ozomona nga liboso na ndo omona papa simokimba aliputa na ndo omona ye apres siko na omomona pe mingi oyo pe ya naomona pe mingi papa diangenda pe nazomona pe papa simokimba okiangani ozomona me liboso namonaka ete mikolo euti oleka tobande kosambela na ser na biso moko boye nde nzambe alobi kati na ser wana ke lokola ngai wana nayebisi bona moni papa simokimba okiangani akoti awa boye nayebisi bango nde apres ser wana siko le tobondeli alobi na ngai abike kati na ye bayebisi eke lokola foto na nge kendaki na kamba na banda komona mingi siko papa simokimbangu oyo ya kamba nanda komona mingi siko oyo ya kamba lokola foto na ngai ekendaki na kamba ozomona do yango kana li na solola na bandeko nyonso bolandaka biso ndenge koyoka bakimbangise ndenge balobaka ke papa simokimba okiangani eskaka eskaka ndenge toyebi ndenge tozoyoka bakimbangise babi ye aza patron ya 4e génération patron ya 4e génération patron ya suka ye nde mutu akosukisa makambo nyonso ye nde mutu akokata makambo nyonso sikoyo nayebi te papo na maloba wana oyo toyokaka bakimbangise balobaka mpo baza enseigné bayebi yango ke eza ndenge wana sikoyo nayebi te sikoyo papa simokimba okiangani ye mutu akokata makambo nyonso normalement fo azala na bomoi wana siko analyse na nga nazosala normalement fo azala na bomoi mpo akata likambo soki sikoyo ye akufi malgré soki akufi nga utu papa simokimba soki akufi papa simokimba okiangani soki akufi nga mama Deline bomona nga te nalela mpo nayebi ke ntango nyonso elongo na ye kaka biso wana wana mpenza ntango nyonso elongo na ye nakoyoka kaka mawa ke mpona nasimbi ye na loboko te bolimbisi mpona nasimbi ye na loboko te funa simbe na loboko ngai pe lokola asimeo na ye ngai pe lokola asimeo na ye nakokufa lelo te o yesu na ngai kino namona lobiko ya na yesu amen doki ngai lokola simeo ngai nalingi ke namona nasimba loboko ya papa simokimba okiangani mbote boye na loboko physiquement na molimo ntango nyonso na molimo nde na boye aza nanga aza kati nanga aza pembeni nanga oyo eloba nza mokomosu naobondela naoba molimo santu molimo santu nabeleli yo mondeka tobelaka ye bo tobela molimo santu tobelaka ye vraimen tobelaka ye me nayebi te biso tobela na biso me naobela molimo santu nabeli yo molimo santu kita na nguya na yo mbamona yoka nzambe aloba kati na nga abi Adeline ngai yeyo naza na yo pourko ozobela nga naza na yo nga na abi bon abi naza na yo abi yo ozobela nga ngam naza na yo ozobela nga sundeni nga na abi na comprendre te mba mwa alobi omoni nazalaka kati na yo ngai yeyo
abimi libanda abitala na bimi libanda abimi libanda abimi libanda nazoyoka ye libanda naoyimona te me nazoyoka naosanti mutu libanda na nga pembeni na nga azoloba na nga bindeti sikoyo boye naza libanda na yo nazosola na yo abitalaka ngai yo siko na kati na yo pu akoti na kati azosala azoloba na nga na kati azosola na nga papa moko abimi abisiko na bimi libanda azodeplace azokota azobima ezalaki vraiment kitoko makasi ezalaki vraiment elenge antuka osepela nango osepela na nzambe azoloba kati no epe abino nazalaka na yo naza kati no epe abimi su libanda abi ngai yo siko naza libanda ngai yo na kati no donc azosala bongo azoloba azobima donc c'est ça donc yango wana omoni ke yango naina alobake papa simokimba okiangani nga nazalaka na nga naye na molimo namonaka ye mbabeso na osambela azalaka na biso ntango nyonso baretraite na biso azalaka présence na ye azalaka menaki mosuni mpe naza na mposa nasimba loboko na ye malgré nzambe alobaki ke tan nano ekoki te mpo na nga kokende na kamba ata na ekoki te mpo na nga kokende na kamba ye moko ayebi pourkui oyo asalaka eza malamu bandeko na nga sikoyo eloko nga naye naloba soki omoni Kongo oyo tala no na ndoto na ngana bato ebeye bazosepela akufi baosepela donc ndenge bana Kongo bato baondimaka nanu papa Kimbangu ndenge esengeli te ndenge esengeli tondima papa Kimbangu Molimo Santu nanu tondimi ebongo te ozomona eza riske mpona biso topusa bilaka mosika nazoyoka bato mosusu baoloba babike bana papa soki bana papa Simon Kimbangu bana bapapa soki bayokani te Kongo ekobonga te siko bana ngo mpe mitema na bango monguna azokoandisi mitema bazokoka koyokana te siko moteke makambo ekomema biso mosika makambo ekomema biso mosika bandeko na ngai toyeba topanza sango ya papa Kimbangu topanza sango lolenge ko esengeli o bakondima te nzamba kolongola bango na royaume Congo alongola bango otinda bango baya ana berope awa ubia kotinda bango bakende place mosusu ubia tindi bango na mboka bato bakufa akotinda bango na mboka bato bakufa nga kuna lingi na nga suko zela tamula ite bilaka Fumu Kimbangu na mboka Congo na lingi ko zela te makambo ezoleka na bamboka o bandeko na boko ko imaginer te ya mabe so nzamba fongoli omiso molimo omona makambo ezoleka awa na bamboka oyo okosepela te osepela ta moke te bandeko na ngai ozomona bazosala mabe ebele siko nzambe alobaki esika nzete apie kozala na makambo nyonso ezoya na tribulation oyo eza kaka na Congo siko Congo ngo de bozolinga kondima nzambe ya solo te me bokokufa yango moni bakongole tozokufa lokola basoso po tolingi koyeba nzambe ya solo te noti komona dernièrement ebembe ya mwa mobali moko aye